à votre émission Beauté sans faux. Car ndenge toloba Beauté sans faux et ça wana pona kolakisa bino ba réalité nyonso les na kati ya République démocratique du Congo en général et Kinshasa en particulier. Lelo équipe ya Beauté sekitaki bongo na commune ya Selemba pona kolakisa bino ndenge ni population ezo souffrir toujours na likambo itali mai. Quand la vie est rose chez les uns, elle paraît très moche et noire chez les autres. Bota la bino moko ndenge Randi Mangitu kwa akitaki bongo na commune ya Selembao pour na problème au etali mai. Maman, awa uzana balabala be biso ozuku kwa bilamba na balabala poni poko to mai za pasi ko to pompe za ka moko no se ngaboti la biso ba pompe za ta 4 ta 5 ko to pena pasi na courant za te non na pongo na bino mai za te ezate ko to ka pompe ga moko na lupango moko ne pompe za la ba bunyo so kina toka kuna to no to kuna dikolo sikoyo awa ona source awa toka mai aussi binyo so ka awa pour que nous t'en na ketane pa biso non yo sukoli aussi ma ramener so pour que kotunanda non mai passe mai pena passe ba tila biso ba pompe o meni koto de to na o mente ça comme na sali na ne koto une année passe ya mai pour payer ya risute sali une sala pour réseau ya te na courant na mai passe. Ok, merci moi te dis que ça comme ça là non occupez nos bisous. Oui, bonjour, papa. Papa, tout le monde a eu sa vision à tous ça. Ah, tous allez, Nangaliem. Nangaliem, na quartier. Na quartier Borikano. Mais tout le monde a un papa ou tu éviter expliquer vision au Saninya. Naza kusala boyipa batu wakamata mai ya kumela. Batu wakamata mai ya kusukula. Mai ezalaka te. Oh, awa pompe za te botoka mai ndia. Awa mai za te tutoka kaka boyi. Kaka boyi. So tutoki boyi te tukodie te. Pompe tukusala ndenge nini? Sikoyo bosala ndenge pona toka mai. Abofuta mbongo to eza ofele. Bafuta mbongo. Combien 50 makuta. 50 francs. 50 francs. Ah. 50 francs na bidon moko 50 francs. So za mbongo te moto kama ezate. So kuza na mbongo te moyo to kiza te. Ngaza kumona pass. Pass on ngaza kumona nani afuti ngai. Leta mais to ka ki ba konti ba lo ba ki mboke za bien makamno so tambola bien mais to kamwe bino awa. Ti le lobo to ka kama ina ba source pena to ka moto ebite papa. Ninyo ko lo bana ba konti ya mboka na biso. Oh, ba konti ba bongisa. Babongisa mboko yonso ebonga. Badungula pasi oyo izali awo. Pasi penzi zali na mboko oyo. Pasi makasi babongisa yango. Soko babongisa yango te, tukubonga te. Talaka nano.
tala mai biso libutu tala nanu mai libutu tala nanu bato ndenge bango bazali oyo pasi ezangi te pasi ezali bele omoni alors eza ndenge wana. Ok, merci beaucoup papa. Ozo kutoka mai boy. Esedi ya kwa? Eza pona nini? Biso awa toza mai pasi pompe il faut que kulukaka mai kuna na ngamba prince kuna biso mai pasi totokaka mai ya kosokola basani kolambela mo tule msu bato baya tokosokola na kati ko tosani totokaka Bomela yango pe. tomela yango te Sko tolo bana sko tango otala pe TV no. Tango yoka bakonzi balu bamboka eza bien. Bino siko bulu bagani. biso bamboka eza bien te bakonzi baza mitema mabe baokipe biso te Tuwana arolo bamakwazo ikosoka mai na basi ndeti mai bwe fotoka tsa ba posi bose bakamne tuti biso ndeti bwe bima ku na para ça avant mona ngapwe une semaine toka tsa na mangamba point parce to bima na koluka mai bima na biloko bima Sko neti bino ba okota selema ngambu ya selema na ngambu ngalema musuma. Ba musika. papa mpe ya musika na ngambu kuna pia ifo tutana ba wenze musika tara bien. Sko nini kosenga bato nyoso ba hotelo na ngamba Congolais. Tete la biso de mai. Ok, merci beaucoup. Doyen ya koto. Mbote. Tu komona awa eza apparemment c'est comme si bwana problème ya ba pompe bo créer que ba sous ça la nina pour mitali mai. Awa penza mai eza penza pasi mingi koleka awa pepe apele ba 17 ans ekoki depuis mai ekenda na yango jusqu'à présent tomelaka mai Ça 17 ans. 17 ans ekoki depuis 2000. Donc yango ce qu'on a que bonne solution. Tozi solution tozi basaki na biso to place wana pona mai pe to na ko pona mai. Mais na mai eza au moins te mama ke eza sali. Moto ko sala ni. Bo moi to sa autre mesa, c'est to sa tozi ya wate to mena sur mai place wapi. Ozwaka mai mosika ko longwa pepe ba 500 km, 500 mètres pona ozwaka mai en tout cas c'est loin. Alors ça fait 17 ans. 17 ans pour la maille. 17 ans pour la maille pour Antoine Rotou maille bien au bimao. Il est là maille limite. Ce qu'on a ba konjonyo surtout ba lobaka gemboge. Je pense que tu as la TV non. Olanda ba konde ba mboge za bien. Mino ce ko to na ngambo selemba na ngalema mama kele muteka bole bino. Est-ce que koto eza bien? Mboge za bien koto. Ah koto mboge za bien, eza bien dingue. Elle a bien les conditions à maille. Et donc, c'est nécessaire. Mais ce qui m'a dit, c'est courant normal, les conditions sont bien. Parce que les conditions de vivre côté, ça passe bien. Quand tu as la sanité, toujours qu'on fera pour les microbes. Alors, l'État, c'est la casse à rebond. C'est la bissole. C'est ça que ONG Moroboui. Attends, quelques sacs, ce qu'on appelle 200 sacs à rebond. C'est à moi, ma bissole pour la population de la côté. Et tant que t'as. Merci beaucoup. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Maman, comment tu as fait pour expliquer bissole à toi? Ah, toza na balabala Kinzonzi na Delvaux. Avenue Lobudi, Binza Delvaux. Alors, Binza Delvaux, tout le monde dit awa passe ni pena oyo bozana mo awa sala ki bomba mo la passe. Elo ni oyo sala bomba la passe a. Biso benza a passe to mona mingi, olati bien. Kasi passe na biso tozo linga. Bosunga biso penza. Tozaka na ponte. Oko lata bien kasi folongola ba sapatu odini na mai. Yango to linga bosala biso po lokola po oyo ezaka na kota ya kaluka kuna biso pe tozala bongo tokatisaka boya mibale susi mingi tozala ba pompe nyonso ebebi ata foko na mbinza oyo tozali boya kotiela biso pe tozwaka bamai wana kure ezalaka bien te bafacture ezoya omona 1 mois kure ekenda mai ezalaka pas fo tokasa na ngambo ya selemba kota bamaser tozwi mai. Donc tozo kango pasi mingi na soni
donc koto ah mai ezate mai ezate kaya basuksi kaka basuksi wanso to sokola ezo swa biso banzoto to yindi pe on dirait bato baza na mboka nzoto toza na kisasa yo sali mbola boyindi po ya ana sali 4 ans nazalaki pembe na bana nga siko bayindi bamakwanza ezobima donc 4 ans sa mai osokola na mai ya source courant ezate pont ezate ezate tosolaka mai ya source esili bapont fa tokasa na ngambo ya selembao kuka kutu lelo soki emona elobi ezate moya kutu osala obia congélateur travailler ezate tv kutu passe evanda na bandako koma na ba chantier siko nini kosenga na bakonzi balanda biso na ministre nini bakosela bino na lombangu mpenza na lombangu nde toloba bayoka ngo mama oyo azoloba donc passe batiela biso po mpenza po mutu nyonso aye azomona te avienne wana ebongi na courant na mai ezala bien ata basusi oyo babongisela biso yango bien batiela biso ata nsima ekangama tozomela bamai wana bien bakozwa mpe bazotekela yango baopire baotiala bapharmacie yango wana ezonyokola biso siko mwa mutuna mwa suka bamai wana esala bino lelo te na nzoto bamaladi bakobebisa nzoto te toza na maladi mingi bainfection ezoya batifoyi bamicrobe ebele soki bomoni biso toyindi apaka topakola mafuta bozomona biso batentire neti ngai mai ya makele ezobebisa mbola soki ebeti nyonso ekoti na kati banie bapartout babalabala bazofongola banzela nyonso ezodina bamai wana mpe tozolambelaka yango wana siko tokoka yango lisusu te ale bozwela biso solution mpo maladi esila botiela biso bapompe obie bobongisela biso suksi oyo ya mama Chantal balabala oyo naki mvwidi bon nga mpe mama Marie nazoloba a lupango na ngai eza riska mbula ezobeta ebandi kolesama pembe na mai naza veva mwasi obala aza te falo kotia po ata basaki ata 100 saki botindili ngai mpona kanga libulu wana mpona kokende na bana donc soki osala eloko wana te mbula ekomema ndako ekomema deja ekomi pembeni kutu ndako bokofilma yango mpe bolakisi yango nazokoloba bosunga ngai ata basaki botindela ngai mpona sunga bisika bana balala kofutela mbongo eza te naza na baboti te bisika na bana bakokende wapi yango ezopianga pasi soki nalali nazolala te nazotala lemso ekomi pembeni obie ndenge nini yango nasepende boye en tout cas bosunga biso bapapa oyo boyoki kolela mama oyo tosepela mpenza elongo tokovote bino mpe tolongo na bowumbu oyo ya pasi boye. Voilà, merci beaucoup. komona ndenge nini population ya Selembao ezo souffrir na likambo oyo etali mai kaka ndenge toketaki kuna na Kaluka bomonaki ndenge bato bazalaki kotoka mai na basource même mai bazosokola bilamba même mai bazomela bazosokola banzoto na bango makambo nyonso kaka wana même situation et se répéter lisusu na commune ya Selembao. Insécurité totale na commune ya Ngaliema na quartier d'Elvo botala esika oyo ezalaki nzela lelo ekomi libulu oyo babengi libulu ya baba. Insécurité batu bakoki koleka lisusu te soki kaka ekomi 18h molili ekoti epesi insécurité totale ba braquage makambo mabe ezosalema wana botala.
oleka penaka pemina libulu oyo. C'est dit à quoi libulu oyo? Bon, libulu oyo eza libulu moko banda kala mbula muteko kango. Biso to botami to okuta libulu oyo donc eza vraiment libulu moko kala mbula esala ke libulu oyo esa monene boye. Ah, skonde batu batongi pembeni wana. Des fois ce mbule beti. Et reço ça les maraté. Bon, batongi pembeni batongi yango na moment oti. Batongo banda kala. Ba mapango mususu kita na libulu oyo banda ko mususu kita na libulu oyo. Donc eza libulu moko kala vraiment le kala makasi. Mais apparemment on dit, si on a remarqué sur la série analyse nanga, on dit les boulango ça ana mokié. Mais si on dit ni je comprends ça peu comment. Bon ba terrasse basala na surtout landi bien na delvo kuna likolo boye. Ba terrasse basala vraiment bien ti. Tellement mbula eutaka na ba makadam ezo kita ba terrasse et déborder na ba terrasse kota kitati kota kaluka. Ah, parce que après ba tipe ba kitaka. Wow, batu basa makamba banga na sie baza balokota mabanga bateka na momo so bokuti kuna kati bomona bana mkibe basakana na kati bazali bakima baje kukule tout ça. OK, merci. Binomo bozo mona kaka donc elle periodiste à Noël tantôt azapena kaka pour faire découvrir bino beauté info les émissions et l'accès bino ba réalité comme awa tout ça na commune. Tuzana commune ya Ngaliema na quartier Lubudi. Commune Ngaliema commune présidentielle quoi. Commune présidentielle. Mais la commune présidentielle mabulu penda le apena tuzana kati ya libulu. Bon, apena tuzana kati ya libulu tobenga ngo libulu ya baba. Fondation nango ya po isala libulu bwe euta banda Prince Adelvo. Bato batonga nde batonga mabe après nzela ndege ya nzela mailanda apo mai ba dirija ngo te. Nzela nde mailandi nde salibwe. Mezaka o teza munene libulu ya munene pena tolo bato tambola te ba découverte ça et ça non belé ba découverte non belé donc mais après de tona kati ya libulu to amona na kati ya libulu koto bandako bandako za likolo bandako dona minute so mika ba biso ko baser le quitter les biso mais ce que moi quitter a été pour matite simba la fois kombo na ngai Fabrice oh papa boteli ngai kombo na Fabrice ngakombo na ngano wale tanto yo Fabrice Mvwami. Donc en tout cas de copenasa malamu amutema malamu donc na yende muto osala pena ki to découvrir makambo ebele patience kondo bino ba etubo zo tala biso pe partout na mona www.botestv.com. Donc il y a qu'un seul site, c'est Botest TV. Place auto l'accès bino makambo ya kitoko pe ya bosolo potaka di jamais vu ba site na ngwebele mais awa tout ça différent. Donc talaka tout ça na libulu ya baba na commune présidentielle to kiti penati na kati pour découvrir tout ça na Kinshasa. Libula baba o babenga ngo libula baba po tango ya lai mukie baba moko to ala na ekoto abanda ko linga bongisa ngo po koma boete sikwa bando sa soka zo bongisa a che cantine o nya so leka a pesa moi 10 francs moi 20 francs moi 50 moi 100 francs mais tellement ba pesa asute yangwana ye atika naye e bongo libulu o nengeza munene boya nga bongisa na ba 10 francs ba 20 francs ba 50 te wana sko eze lobeli peta ngwana ezala kala 10 francs za da mbongo ebele 10 francs 20 francs sur wata ngwana ala muke tant ba pesa te yepe nzotwa musale esala me e futa mate yangana atika tipe be rozo salami buye e komi munene buye yango tema mutu angali ka solution comme on est baba ya pemba mo
Andi. Bon, libulu oyo ezalaki makala. Nzela ezalaki masala route la yango nde kita continue ti koto ekataka ti selema esalaki mbula ebukana donc bande ebukana ti lelo etikala donc enclavement total. Donc nzela ezalaka bandako mpe ezalaka bandako d'ailleurs bakompagnie baentreprise osa bambeli awa banini ezalaki ebele ya makasi donc sokati na ngambo na bamovance presque nyonso oyebi na sala mobili bandako na motikala na ngambo batika bandeko na bango mosusu bataka te biso koto bovandaka ndeni est ce que na butu neti courant ezalaka insécurité totale courant ezalaki omoi omona boye tosali plus ou moins une semaine tala omoni pesa courant yango pesa courant yango oyo bakable yango démodé bino mo bomonaka nde ezali donc courant nde tosali na une semaine dans le noir tala quartier nde eza sikoyo boza dans le noir eza nde c'est plus qu'en faire. Mais est-ce que vous avez déjà moi démarche moi pour sa solution? Papa, on en a trop parlé dans ma journée na bino. Papa Tito. Tokoma trop, toloba trop. Donc to yamba pe trop. To lemba. Batande ngane balika. Ebele oboyebi wana bango tu ba prometa ba loba. O ku tezana député mo boye. Apesa biso câble au banda sur 2011 jusqu'aujourd'hui on est aussi la SNEL est incapable d'organiser ça 1 mètre pas la câble mais ma facture chaque fin du mois facture réseau en plus exorbitant donc on SNEL a tiété ou a tiété ou il y a du musique sur moi combien on a pas bon ça te sur katani sur les jeunes de quartier parce que mobiliser na bango ba ti ba bon sur courant na nini na bango yemo incapable siko Bogomère ça fait déjà mettre tout ayaka mama wa ayaka na ye bureau de quartier zawa ayaka na ya mona pe solution incompétente siko bina tant que bana mboka boko senga nini pour problème na biso ezaki élection ya mozo ya otondo zela biso nyonso yango yo amoke basala kande banisa tozwa bango ba ya boka ndela bango ba mosusu ba kopata mbango na mabulu ngombe ba mbabulu momonya parce que toi sur la confiance en mon to pesa bango confiance trop donc ba meka kuda tete ba ba ele so change so seni ba ele ba ya banda ba jouer qui ma base so qui à peine ndi ba ngibando yo so ba base pour ba msolo élection to beta ba mama. OK, merci papa. Wana kanda te tosani mboka na uvaka andenge ni mboka eza bieto eza mabe papa ndenge zo yebela soko zo mona ke eza bien mais pona nga eza na bien te oh na ndenge ni na makamonyo se ba condition yo se mabe siko pona siko ko lobani na bato tu ba o gouvernement volonté na bango ça esalaka te apparemment volonté na bango presque biso to banda ka to loba lelo ya lobeza c'est volonté na bango ekotelo bona mono wana kanda ya mboka oyo eza kanda ke soki tozwi bakanda nde eza mabe mais bango moko nde ba raisonne je peux pas passer le 31 ezala mabe le 31 décembre le 31 volonté na bango soki baboma soki ekweya likolo ekweya kaka biso nyonso tokende mpo mboka ezobonga te pardon olobi nini soki likolo ekokweya ekweya kaka mpo mboka mo ekufa kaka mpo mboka eza na obon te. Merci beaucoup papa. Tous ce que tu as peine na Kinshasa. Tu es sika monsieur donc na ko monopoliser parole mingité na zongi c'est le bino relais quoi. Ngai no tant tout na zaka na bino. En tout cas, il faut qu'on voit les quartiers où ils allaient na insécurité, population ils allaient ko souffrir mingi. Il faut que tala na nous côté nini boko qui ko arranger situation ana pour que population et vivre avec sérénité.
Chers internautes, Bouti Kolanda, information au topé Sarabino toujours na Katia Botes Info pour nous relaxer bino ba réalité au ele kana République démocratique du Congo. Wana to tambola ki bongo na moi ba commune pe ba quartier comme Delvaux pe na Selemba ou bomoni bino moko ndenge population a vivra awa na kati ya Kinshasa. Merci na bino nyonso o bozala qui toujours connecté pour na kolanda biso na koki kosi saboité sans pour autant qu'on remercier équipe technique. Là je vois Denis Bouene, je vois encore Roméo Bis, je vois notre cordon Noël Tantou et notre manager, le big manager Ado Panzou, Fumwa Congo, Mwana Fumu Kimbangu. En tout cas, des gros coucou à vous et à tous les internautes qui me suivent en ce moment. Bye et à la prochaine.